Nga balomi tout ça maté. Dernière fois to soit na fait fort. M'a choisi le roi. A bien avait un bangate. Ba massa na moto ça na bango ba epsinga ki ba moni ba mona vie déjà na gare côté parler na wana kuna. Ah. Vous êtes sérieux? Oh oui. Ah, na bien fait jour mo dans un train. Ah, vendez nous a petit na autre côté ba 77. Non 77 autre. Na autre côté ba petit vite fait. Ah, beaucoup Tchombe Kati. Nous on rappelle, mais ah, vie, yo comme sur aucun de côté, on a vraiment. Oh, t'es petit, oh, yebi, bana, tout ça, nini. Tu sois là, moi, nini, téléphone est Kati. Na bien affaire, m'a sauté. Ah, nabi. Ils ont fait que autant petit, dans un coffee de Brazza, y'a qui, bon, je le salue. Coffee de Brazza, tant y'a qui Paris. Tu mets moi, bleu. Mon habillon. Mon habillon, Chico, yo. Moi, dernière fois, viens qui m'a déjà. On va Kiminga. Ah, dans un vieux on dit. Comment on a besoin de vieux? Dans un vieux on dit. Ah, c'est bien invité. Na salle message producteur moi azawa, moi Mikemo azawa, photo tourner le romo. Donc lobby samedi photo coûte na place tel. Et vient Igoya. Aussi c'est vraiment mon ba version na katele pe molo na. Tant vidé. Donc tu vidéo où de ce que na des tableaux vieux ah petit obi grand fona kende. Ah, na vivé. To si boulot mais et loro ngana mon to solo là. Voilà. Petit, moi sur la sécurité ngabité via wana kosi. To solo là. Ngabi vie ngana yo kike yo zongi sur côté wana. Na vraiment na solo no petit na Patrick il a la témoin à Paris. Na sala muluba azaki témoin, c'est ça nani. Kofi de Brazza pas azaki wana. Oui, na kinal. To discuter na vie le roi moi. Petit on m'a respect na bivie. On m'a respecter vie. Quand on est bien tenda on est d'ailleurs au beba. Tenda on est au beba so so na parler on a vie au roboma tout. Petit. Et puis ngana on est sur place bino ozate. Na bivie. Donc moni Jani Mususu. Na moni Mususu ko. Na so histoire vraie. Yo manquer un respect. Yo resolanga fait. Nazo wela intérêt na yo vie na ngai nazo yeba déjà makamuna fe uto leka kuna na ndaku wana. Batutu ba moni déjà ke mutu mo akote na ndaku wana atiki mwana. Ndako ne ndako akozonga te parce que toi ba bantu. Papa toza ba bantu. Makamuna na beton na émission te na beton lelo ah. Vie ndaku wana eza ya kobeba. ezalaki teke bakabwana ki mutu na mutaka sali vi na ye partenaire aki aboti après bon ne bolongo ezala bazongani na bato nyonso bazoloba makambo ya fa yo bayebi msu bazaka na 15% ya pamba msu ba msu ba na 5%. Déjà penake bacholi banda lobi bakoti jomo boye jongo pa ya sali fantomas na kata gishinga yo mango pe akimi lisusu ale yo zongi lisusu koti simize ale peto spatial botanique lisusu kana kata gishinga no zongi Igor 2 minutes tant ba makambo bandaka Jani fa aza vie na yo est-ce que parce que na blo to za rapper femme ya partenaire ya vie na yo aza mutu aza pe mutu au solo là tant ba makambo bandana bandela est-ce que bino pe besoin pe tant quand même ko yoka pe partenaire na yeke to kene tiden ko boye na ba ibande ta boye par exemple ka cheve libanda ba bebani tout ça est-ce que on soit péta au solo là parce que ba bi mo sambi simala mayoka mato imi balé est-ce que bozo péta au solo ça là plusieurs fois bande kona basi ba meta je le salue petit nanga Irène Kidia je le salue Maxi Bondowe je le salue nani susu Ibele wana ba solo là akoma kuna niveau ka solo suna ba tumza na ba fille na so théâtre tin ya maya kutu a fachara dernier makutu donc ya maya je le salue ba ser na ngomeka kibala a solo na bango te bango ke lo luka pena même pas mais nazo ebisa yot makambo e bandi lelo te eza nini na ya oh ya grave. Est-ce qu'il y a un autre raison? Raison exacte. Parce que babengi kande to kutana
amati obi muto ça na muto ça a raison hein bengi ndeni go eloko ni na benga bebe tuna nini ambaye c'est comme un niveau qui baso donc bato kuto ogangirana ba star ko le kai bato ya talaka na télévision mais qui se voit sur la pour baluka ba qu'est-ce qui se passe mais bazo solution te bazo payer noter yo kasinde toza makambo ebandi lelo bato mususu kutu akenda kutu bakeba ke kuta na bato na qu'est-ce qui se passe bazo réponse hein donc c'est compliqué. Et l'isolo il y a Apo Firenze yo peut démentir en gros et que batika jamais reçoit problème là Apo Firenze parce qu'il a pas Zara peut obimana la brune. Non wala nga na eba moté nga na chic choc tin nga na tout sans souci à l'époque mais je crois pas qu'il y a failli na venanga Firenze ba robe maman simoko parce que ce qu'on a appris que comment il vraiment na ba bon moni ba sola souté te moni entre artistes et ba rosa na ba guerre froide na bango ba guerre d'esprit tout ça mais je crois pas que Kouta par rapport à Momi donc non je crois pas on limité quoi bon à part que mon réseaux sociaux lelo maintenant sur combien vu à téléphone à rolo ba non so rolo ba dans ce monde donc sango liwa na ye avant Koufa vous avez combien de temps vous avez mon anaté j'ai fait avant d'ailleurs attends 2 mois 2 mois ou 1 mois et demi ouais parce que so bengi embarrassé sur le téléphone déjà vous avez gaza parler donc donc venir dans cette retour Berkay mais on nous a appris que dans Balibosu ta ça la crise on est babi même période d'adi di Kamba la Koufa ba ça la bien hôpital donc on va boire singa il y a failli à cause hôpital ba coma ba bisa Balibosu il y a failli première crise na ça qui azaki na hôpital moko na mbogoni kolega balani kuna na bosa ni province on zaka iner nga kuna kena de banga pe voiture na kena otala kena ngai kina na liste batatu que je le salue na kena kuna ba 2 fois si je me trompe pas azaka pena que ezaki première crise à ça là ataka AVC ka azaka ta palio et ça la na palio wana wa azana hôpital mon Aubervilliers hôpital ndenga na kenda ite parce que na méchant na kenda ite tondo sonner un téléphone mais na kenda ite donc ça n'est de trop. Et comme il trop vieux. Et comme il trop. Il y a quoi? Il y a quoi kaka likolanda kuwana. Tanga yeko bimande, te yeko kutana. Azunda kuna sendeni. Donc viens comme bien tranquille, na éviter la pièce au moment pendant tourner la voisin on a comme bien phénomène. C'est que phénomène la déso ba yeko tout 2 fois. Tu betinaye tant ya joli pe maman Kalunga je le sali tant pas ya ki to betinaye to beta pena bloko mo e bele viet na on va na cheye pena viens comme qui cheye comment viens comme na cheye tant na cheye na port de Paris on a na Saint-Denis viens cheye et après bon surtout gaso via zone sous retour. Donc, c'est un peu compliqué, madame. Aujourd'hui, ça mon aïe wapi. Na boulot. Venanga lisa la mtabenga nga je le sali, venanga salaski. Venga allo président Mimi. Et vous vendez. Ozap. Non va faire vendi na musu. Oh ah. Oui, il a fait un coffee. Nabi oh. Fait bonne baché boyo. Comment on nous sanga. En tout cas, via Lila Kati téléphone. Donc, ça qui choqué. On est obligé à rappeler à ce qu'il a failli à outil kokufa. Paf Teddy. Kasa bengani kaka alembi ete. Alembi saline Genève et franchement Genève salakini. Fonction Genève alem ya ebisanga alembi ya lingi azomba ne mususu. Wa déjà ya fa yo kanga kanga ba mike akanga déjà banakala. Ya fa mtoto kanga ba akanga déjà ba mususu. Mais mtoto bengana. Parce que effet o wana zo kanga ito mais ya fa zo bombelanga ninga zo kangela bango wana. Pour ya zaki mtoto mela makambwa. Mais ce que yindi afongoli. Donc Jani Fayi na to banda na première ko bengana. Azo kanga la bri na ba garçon. Azo kanga ina ba jo. Na ba jo. Ouais. Mais en fait la bri na bengana suna ndako. Et kasi ko bengana première fois na
la première fois on a ba manage no wendo on a bien la première fois ouais c'est une année on a ba what was that on was dans l'année 2019 on équipe ne poussa ni on se ko poussa ni penza 2020 bablu mo ne wona pour ko benga ne landani hein ko benga jani landani pour azonga ne facilement et l'année qui donc to l'équipe na ba ninyo ba benga na ke boso pour na junior window abanda ko landa donc yé président yeba déjà que non ayeba déjà que non donc muto avec tarmabe et faire yeba mongo ah so ko comprendre abenga nit wanda azu manela mutu mo boy et chaque fois benga na yo so est-ce que Janet kala kanga la bruna junior window pour na benga na première fois déjà to kenda Belgique jour wana to kenda Belgique to kenda bison to kenda spectacle na Belgique oh junior window wana na lani junior window banda la bruna lani Aïba pe asa mosa Jani aïe oh mais junior window avaza junior window wana ne junior window avaza junior window ata Jani na télévision yipo kuma so les misa kuma wana o so les misa kuma wana ata Jani na TV ayebi na lani to kena bo bana ba pesa zo rapport que il papa yé bana ah mais oui na lani jino wonda wono na lani na la bruna lani obimi bemaki exoti mo zaya bemaki na gare wana obimi ndalo mo zaya pemi na mai wana lani wana jino banda wana wana président ya kopa ah misiki tukema belisito ya botoki rapport to bomba intérêt faire luka bablo ko ne basket ne bani est-ce que iba que non donc moment a pas vu ko iba montre na basket na basket oyo o sala ranking o des hommes ko ndi mata ko faka o jania kanga kan jino wendo ezaka montre na basket na zaka na mkola ona ndako donc montre ya Jani na basket ya Jani ya yibi na brina jouango apesa jino wendo so the star donc jino wendo bano na katsa ndako ya Jani so Jana zati na mbetu pe ya Jani wana mais kasi bongo yibi ni ba sema na bongo kuna weza mamna mona ndako ayi monte na basket apesa jino wendo muko na zana Jani a panza bilo fati na bilo na kina atuna wa basket na montre la bila fi asili kabina ko bambo nzunga na za témoin okile na lani nga azoba na fait Jana obaminzu abaminzu na bila bu wana respecter nga za ono ba po ya fa bigel oh toi bisu na kaza ndakwa bana baza bana miki basket na montre na ozon pour nous que be ko même sur la ngati na nga na zonga lobby na mo et puis na la rapide na mo makamona dissection ba kota na chambre ko ngala na salon na la pe ko mkolango la bina sur la basani ya fa zuluka basket na montre la bina bi na bambo nzungu so saka na ya fa ko ota TV boye la bisu ko na ndako zaki donc divan yango TV boye cuisine sima pour que so ko so mo na cuisine sima kuna ya sur basani kuna abina bambo nzungu ya la bina na misu na nga o bamba président nzungu porte na basket na ina na montre et que la sœur nanga akufa na mona cimetière na ngola te ngana bien lelo nzoka da pesa ngo junior wendo apesa junior wendo ndi yango yoka o makamwe le kaka otoyaka mkonoli mataba question me repose en paix akufaka aka battre à Marie Paul otokenaka c'est le dieu témoin toi bato nyonso ba ni boma ba mise makasi toi ezaki bel toi to kota boye jana moni montre pour obiso wana montre na cher oye bangwa mais déjà bino boye ba ndeni que junior wendo bimana na la brine tu vas des soupçons déjà ouais moi on n'a pas appelé ça le rapport OK tonton voilà tu vas des soupçons mon atanga kombo bio moi on appelle tonton et tonton voilà mais tu es déjà que non je non na la brine il faut avoir une pelaga so tant que tu y matanga no matama ay ko mona montre na yé tu y faire koto makila e pandana ya fa ramta calme na ko fa ya ko to nga ya fa petit qui na bona zo montre petit faut plus en monter na mai na entrée c'est du noyau à Kabul c'est du normalement ba ya vérité c'est du bi présent o présent munene tikabiloko habité on peut s'en montrer na ngai petit faut plus en montrer na ngai na lo ba petit faut plus en montrer na ngai bazwa jino wendo ba bimise sima abeta musique té
Pour Ezali, nous nous mettons avec alors ça tête pas groupe Johnny Faye avec les musiciens. Ce que Ezali, faut prester. C'est je ne pas conduire na porte si ma bimisa juno après ça monte en route. Mon Dieu bimisa kay wana. Ya fa ya vandi, ya fa pour nous salbu. Salm bayoki. Il faut pas nous savoir petit qui non. Trop c'est trop. Ah bon moi c'est quoi? Donc comme na mutema nanga. Tant on a aussi non c'est que tout déclencher yo ça va calmer. C'est que moi au moins c'est que montre ce qu'on le beaucoup à mutu. Au moins c'est que yo moko na tindote. Yo nous déclencher. Bukansaka montre na basket. Et on a profité, na pesi lancement famille ba osenga biloko mo wi. Donc montre on a basket et yango. Na profiter pour lancer message pour montrer un peu les ongs après. Pour y aller baga pesa comme sentinelle na it. Bon sentinelle pas couper dans terre. Donc il va monter mo wi le cas ils na kini, sentinelle na kini, mon père il a fait bana kini. Azo monter na kitika na minza. Après, on a une compréhension, on a la fait Libanda. On a la première Libanda. À boire qui? Il me rejoint. Aïe, bon. Sonenga na tabu ya fai na bilama na maboko. Butu. Osani. Kotat. Kotinda vanda na pa zo. Bantu vani zo clair moko. Tu vani so bien. Momona na tongo ya fai kaka. Mais vous vous rappelez moi c'était dans ndako. Avant nazaki tu na de ndako avant. Moi c'est na ndako na ye, na pe na ndako na ngai. Mais espace où on obeta ya deux fois na nginga moko. Ya troisième fondé ya suka ne na gina to ko ndako mona mwasi. Mais deux fois benga na pa na ndako double ke ya ngwazwa. Tant qu'il y a kabongo abete la koni. Ah bikina le kinanga moyete. Mona monsona abom sangai. Tama mona zo tata zo donc moyete mona monsa moyete. Donc tout a roloba. Nabia fai. Uzanda kuna uvandi akimia. Sozo babena bongo. Ba la page. Mona première fois. Mais on a ya fai to lali bona mbeto pena boye. Poto na pena même mbeto. Yate kido c'est que zate. Ya lali kuna ngala liko tona. Mona ya fa osutuki bo ya fa na tonga zate. Fake tika ban école. Ah, ya solo. Ouais. Mariba chinganda. Mariba chinganda. Ah, mokilo ouais. On a kina musa obinga fo zap. On a quelque part akepe ko zo ban école azon si bango. Mariba chinganda. Comme ko shokinga. Alinga bana. Nabia ya fa ninga osa nga boye po ngana okuta omoni place siko ba problème omoni siko ngana siko na monsa donc ozumo doke monsa zo linga so benga ni fo telengana mais le quoi zo telengana te monsa mtime et sipotete a to pesi ta na ko na ya fa na mimi pa ya vinanga Bernard Makongo na exotique territoire to lia to mela ça no calme wana mais ya fa soka zuka téléphone nga ya fa bongwani moi pena kino moi sanga bengi ya fa boza banani amano tanga boza na bango menga sote ngai ozapi bon na vande na zana Fulgence Basilwa na zana Didier Makengo na zana bona boye asotenga wana moi po so atenga ça veut dire nga protection et simbati kakabum na zonga premier tour akei na lapinda na bien fait en tout cas non on zone kuna pardon zonga libéra c'est pas grave zonga na voilà premier tour deuxième tour bien na pour nani deuxième tour ba bengani mais ba même problème kaka na lani kaka wana ce que ba komina wana lani kaka ba bengani asala ili abeta ki ba pomme te ko beta te ba pomme kaka ba pomme zutaka pa la brine ba pomme na bango kaka so ya silika bengani ba
azo kangana makambo mais la bri alingi loba donc ça veut dire donc azo vécu donc il a encore battu mais tellement et l'équipe tout donc faut qu'il ne pour il faut mais il faut qu'on travaille yaté il faut donc azo compécher ay deuxième tour ya fa nini kaka wana zaka ngamuko susu wana mosi ayina ndakuté naka ngamuko ko taka kalisusu ni o ya fa pesa ngambo courant moi ba ko tsela makamuté ni apesa ngambo courant ni ya faille et tout ça bon rouler non ya fa na protéger papa changer vie pas si bazoya mais au moins ya fa toi moi ça ligne ya mon ya fa yete yangote parce que va sur rapport ben qui n'a pas de vie na autant mon ya fa tout ne mo son akenda kina ya kima kina ya pour ba nguna tan ko mbote parce que bon la techno ya fa ya ko ko mama basité yende ba tchaki place mo boye donc bazu ya fa bazu esprit ya fa ba tchon na zala o ba zala bandeke ba tchon kuna du fa très épave c'est pas dit qu'il y a fait babi ya fa ko fi pona moi cité ya fa za ta tuna succès ka son na kina ya fa mama basi na kina si c'est que son aiba même ba sami moki ba ibe qui s'en pète ba danger ka sona poto vous na poto ya fa ya ko faire maman sinon ba déplacer qui esprit ya faille ba tchon quelque part na famille na yeto te na mwana mwasi wana la brine ouais donc tout o ya fa attaquer iboye aza monter en monte donc comme le kola donc monter force on kaka kuna okomona yemo so benga ya fa moi non constipation bo ya fa comme médecin ya fa kina na zo ya moi constipation ya fa atoke na hote constipation c'est quoi oza médecin atoke comment ça né ya benga na comme femme c'est ka ça benga ba ça social na yeba aider ya fa bi kina yo linga mama bana tenga biti ya fa ko balusa makambo anti akei on a deuxième fois azonga tanga zongi bandi ko so ba comédie omoni o kota makama batuti omoni ba ko milenga on ba benga na ba fai ngana ko mi lokola délaissé na sens ya bongo na ko mi papier hygiénique ba osaka na ngake no o kota makama batuti yo mesana yo kasi mu na boyo kasi omoni aza papa ba na ye fazonga na tika na biti na tika ti na continuer ka lit wa tantine na Élysée na Lyon na pardi on tantine na Élysée na Lyon na papa Thomas na Lyon na pardi ba benga bikina tika makambo yo o sufi pa tika makambo to mona makambo do tika ba bitika na ina yo kila ina bité jamais na to continuer lit. Comme la vie, il y a la troisième fois. Tant que Bengani la troisième fois, il y a beaucoup. Avant Bengani, na boss en date, Bengani entre lundi et mardi pour nous boss en date. Journée ouvrable. Dimanche, na moni ya faya usuni na tongo wana ko mwasi nga dia ko menda mabana. Wasi ko mwasi nga anda. Olinga tsuko. Parce que comme mabana Claude Augusto na bana na kata palais dimanche taka biso au sala du lundi au vendredi samedi au dimanche au paiement no kaka sonati ngru Claude Augusto aki afungoli azungu mona chamba tu est-ce que you général yo singati puna tongo esa ko atonga net ngapitinga na ibite ne maboy président na tongo ba yerne ba 7h na poto oui moto luko na 7h moi il urgence moi to ko ta sunda ko ezati to bimi to kidna se to pemela exotique ya reto wana to vandi wana mais c'est présent nin abi apeti na moi été wana va bengele ya troisième fois a apeti na moi été pour l'instant déjà que nous on zongi boy ko
na la pa na bi so no zo den fo oyo ve zana makamno kuna na sene tasilika mais amone akangi bien que ese bongo azo nka mbuka leki na ye abi pesabi pe kina akanga disko la buina mujua na parler à flagrant. Ah, t'es papa s'il vous plaît, s'il vous plaît. Amona akuta bango. Ah. Ouais. T'es Siko il est que là qui est yango moni fakaya kaka expliquer ngama modo amona akuta dans action. Siko dimanche aye ay komona nga Jennifer akangi la brine akanga na mbali oyo batana wana babane après banene banda wana déjà bazaka na bango déjà en Franca Deli bazaka na bango déjà avant faire son ndako bazaki déjà pour la brine balingana en journée pour ba course akumba ba course à partir ba course pour kunani ndeko en journée bazaka même immeuble na la brine ba côté moko à partir voiture oyo ne place balingana la brine Vejena kuta bango a Franca Deli. Akuta bango. Nambetu na. Akuta mona palin. Hé, ya fabi kinal. Yebo comme t'abete lo? Abete langa. Kinal ça ne va pas. Kabia fa na ipsa ka yo oza. Isuko to sande, na isuko to sande, appetitika. Ba fongoli zoti wana mwa to fani pena mwa fongoli zoti nga zubi mwa na fond tete na ono baye ye ku do ba be zoni to bana na zeli na ndako ba bongama po taki taki tongo tomati to dame semoule ngabia fa na mwa no lo bati de so suki zaka yo parce que des fois déjà au tiki ndako okenda ozonga akuna mais décision eza yo moko a tanga zongi dimanche wana lundi na ngaki naki boulot après et fait wana ayekuta siko bilamba libanda omoni ko bengana siko ya fa yango ya to fa siko yango wana siko banima film bani wana akangi momi na ina jo ouais ap siko lundi ya fa kene kayut la terre. Ah, poto. Ah. Oui, bien, poto. Coller la terre qui n'a. Ndi momi na ina jo. Momi bengane sou na parler. Ah, Michel. Il faut nous souffrir bana kala. Mlalo bana batu. D'aba comédie ba hypocrite. D'aba batu. Il faut nous souffrir bo di mangati. Il faut sou bobe bo di mangati. Totiki ba famille musika na bakini 8000 km. Et tu fais tout ça ndeni ya fabi na zone kaka. Naki na Italie uza na ibiti usa ndeni. Yango monaki lendi nango. Déjà yaki déjà chose yaki sauté parce que akuti bango déjà aloyoka mais akuti sikoyo. Yango eza siko chose yaki te, yango sengi bacha ya faye libanda. Na butu. Ya fa utai kayu. Na fatigue kayu. Ayeboye akuti biloko dina basaka poubelle. On a ce troisième fois ya suka siko yango wana. Azubilo on a tina basaka poubelle. Ya fa akuti yango déjà na poubelle ya libanda wana lundi. Ah Nzambe. Ya fa ya kokita zu vidéo, asali vidéo yemoko. Atini nzoka tanga atini na 0 wana. Ngazaka kolala polobi kayu. Atini Benitoko. Atini batu nyonso butu wana. Atini même ese de Panama. Butu. Bon on Mundi wa benganinga azana jona palin. Ezali vidéo wana nakosa te. Eza. Pour mbali wana zo mbali wana a filmer yemoko. Atini na butu ngasko atini nga. Mais nazaki ya kolala pour 0R takaka comme la ville à Saint-Denis. Après mbala moko contact na bamba abenga so contact ba zoki na pona ebiti ba zoki contact na pona ebekite après eko conseil après azaki na France ao
avec pas cousin na côté ba errement no bon wana le quoi na zaka kolala 0R nga na téléphone na tena nga silence pour lobi kayu mais makamko zo leka après bon ouais fa izala calme après ben cousin na ye ba demander ka butu balungu côté errement no bon wana ti comme la ville après écoute ya fa libanda na bilamba na ba bilamba na sachet ya poubelle. Mais tout le monde a fait des valises. Après, je vais t'apporter la brune fongola, après, jamais. Bakamati biloko a failli. Bâti dans voiture. Il y a fait un ordinateur. Il y a un ordinateur, on a fenêtre et pendant la bac, la plaquette est bima. Non, on attend, on a juste des boîtes. Ils ont monté parce qu'ils ont un code de banque sur la chaîne. Mais heureusement, ils ont un code de leverage dans la côté de sommet. Il y en a un magasin tout. On a été pan et qui n'a pas de fenêtre. On a récupéré la Gianni à partir à Wana. Bazueti, côté et mon bon pas un cousin, il y a pour avoir dans la Belgique. Alors 2 jours à Pamba, cousin dit non, non aucun a fait boeta. Faut qu'il ait le les solution. Comment m'amener ça? Ce que na uti musana ye, ya fait zandeni. Oh, neza bonga babia na leka 2 jours mais faut le toi ne rola la raté. Ah. Sono ça mutu mo betangai. Na su mama bana cloler tout seul taxi. Mais mon père mais c'est mon père quand seul taxi pan aux bon tout a annoncé le sec na bengi chambre mon annoncé to mon chambre mon annoncé le sec parce que ça kala ngai dide makengo to na voiture nga seul taxi na moi to ki annoncé le sec wo to komiana ya fai ba yepina na bilam baka na basacha poubelle on a voiture à mutu ya mo voiture ya cousin ya po non kuba mukolo chambre confirmé te soyo encore bazota mon abig le toi ala la raté donc exactement que non a continuer bon côté de service azwa chambre zoité donc on se charge né tas ko niveau ba ya kokini la mutu siko na ninga bete mutu pa emso ba engagement na yona ebite oui so comme so ngafuna débat na uti musu ko ban to de maka to kina no se ki wo bon ba yena ka wo to vandi ona na dide makengo za ki on to vandi biso to le mo tabana bon ya fay to ki chambre mo iza parce que za kala ya fabia ngane na shambo na zaka na katilo ndoyo na kwa suna shambo tuluka kote msambia fai tu na urgence sawa bilambe na coffre to sa ndeni dide makengo mbamoko abi non bon avant de réfléchir na mimi nda na Aubervilliers en attendant to kamati bilamba to change voiture na moto ke ngoto to matika wo tomati ba di makengo alaika moi 2 jours ni zaka que non fallait pas luka place na ye après na ke pas bitu confine elle bitu tama mna sala ngo yango ya fai asa déjà ba bengane ke déjà mais tala mais na zuka on a bouton uta musala mbule zo beta tout justement au monde kana vena yo Tom lumière asa na palais chambre salon et ça vide na bi c'est bon once ko pembe na ngaka wana Giri te ndeni papa urgence mbule zo beta papa yaka to sola mama pale butu bonga bi yaka na opelo bok aye wana na pito pe buka pe mini on pas reto to bayi na bi toms ni zo boya ya fay azana urgence ake bulu me place pas za ko place ko mi wana ala de jour wana parce ya suka pas ve dide makengo il faut lunga kuna dès ka bengani était mais il faut alunga parce qu'il faut comme en attendant toms elle bito bisinga que non pas les alias donc c'est nganda kuna ngata eza ba nganda kuna eza moins cher ya chambre salon ya privé ngabi premier était combien abi puna ya faille 500 par mois wana masanga Jackson zaki wana mais bon tout ça ndeni bon ngabi na minute ngana na 300 balles na peso 300 balles. Comme ça, il y a fait un jour où tu as moussani qui moussala bo. O la zonga so kuna ale kanambara moko bilama to kezonga après. Mais si Tom Sumer yo yebi ya faille à ces pesa pona ya faille na aide aida biso ya mona mbali wana. Na 300 balles na pesa.
on va l'appeler ça la clé. Na benga fa yoza na boulon ne oza boya. Ndako no ekomi na simananga. Ayebaka ni adresse on a biga kitaka pa elebito on a on comprend ah c'est bon. Moi ça c'est que non. So boza mi balé, beaucoup mi balé 700. Mais pour na fa yemoko 500. Ya fa ya côté tant côté n'habiter, ya fa ko fa na boyo mo côté. Faut on attend mutu mo parce que quand on a butu po on ko pa neti yo ko kankanza to neza na créer lumière isengo. Ajobe la coupe de Jennifer. Bien que bon, bunga, mais c'est pas grave. Mais là, on sur le pot, il y a histoire vraie. La lumière, après, aux gens, pas y a il y a beaucoup de responsable là. Bon, il y a sanctionner faille, bon, vu ça magie. Il y a fait un mouquet, il peut mouquet, pour comment est-ce que bon, il faut 700 pour 2 personnes. Na saki bon na pourquoi ba na faille, ba la mouquet pour na au cas on a boutou, no ko yebelo ko le kati pour ngazana. Na sima palin et ça faux nakila iwana tomi ko chama boko ba le ba obeng ba chama boko ba prince Chabani ba chama boko ba Fabrice Mbala ba chama boko ba le londo ba kisa pete ba tout na bia fai ndako ebongi na yo yango yo oza artiste oyebani soki vana ba chambre eza bokono wela bilo na ba cuisine eza la faux mais ndako yo quand la chair n'a pas été 700, mais telle place où il y a Yomo, président au milieu bagate. Et il y a un bouton, il y a un mot. Ce qu'on a quitté, tout le monde beaucoup. Il y a Fabien Nayoki. Comme on voit, on a masse dans la lumière, ici, on même ndako. Bafuta, paya, mke, mon provision. On a bien fait ce qu'on a quitté, on m'a dit ndako olia kuna. So blo, il y a olia yate, on m'a dit ndako. Poto kaka, au bimi au côté panangai. De ça veut dire olia na yo, oyo la na yo. Il a fallu qu'on vende. TV Zate, Merlin Bao na Bruxelles. Mon vieux que j'ai sali. Ba bengene ba TV Zate. A lunga Bruxelles a luki a keso maya jani TV. A bambi na mire ngwa. Tala bolingo, ba pesa ina batu. Il a fallu qu'on vende. Na mona kama mama weke ni bien té na la bonne weke bien té. Na salle émission Papa Pegen. On a frappé. Na bine na zo mona ya faille ne ba ko na so ya faille zo kuna ko kufa. Eza émission za na tout la vie ezali. Ya fa za vivant na ndako wana. Na frappa Papa Pegen. Mukili ba bon bien kina yo pina ya na nini velo. Na yu na zo ba. Ya fa benga Papa Pegen. Papa Pegen long l'émission wana. Long l'émission wana Papa Pegen. Et puis petit na kinal papi nga benga bi papi ko longo ngote na message na pesi mona tu voyez bango voilà tu ba vena so ba komo ko na nenga ba miko na biswana ba la théâtre ouais simananga bazali ba demis ba simananga mais miko so ba ko na nenga kinal yo pe mama via batu ozo kota premier temps il a fallu créer moi si on a trouvé à bengi il a fallu mon maka mukina la beti. C'est bon. L'obna qui ne moussala kuna na ki ka moussala pa bakalangai. Bakalenga première fois la buni mo kalanga yemoko a filmenga a finga mo sinanga a finga bana a finga Jennifer Maleko a finga Héritier Maleko a finga na mo sinanga a filmenga ba tondi ba otananga na gare na tika asa mo se na biga mama bana président na sende nika ga wana a finga na tika. Voilà après mission c'est là qu'il y en a. Après mission. Na pisi la papa président ozomona comme kina zalaka kanga président mais biloko mais so nzo président so préparer déjà a rozonga na ye a dozinga deuxième tour kaka wana nakina ga pour nga sala presse côté na bango ba ina voiture mbali na yo pour ya comme comme mbali on pas pambe ba na voiture ngwa pa ba muninga na re ba lekinga ba baloki ba zo yo sala na gare ville na bango côté na bango ah ouais balekinga pena bo pa ba moninga ba baluki ese bela yeyo baluki bakita mobala kita yo laksani yo zanani yo gopan tuzenga ale kembela zaki wana Freddy Matete 0 chèque tozaki na bango tutem na gare wana na ba masa mususu
surtout na bi jo ninga za hotel ma so na vandi na ba bis akoko anticiper nga après à filmer nzo caméra peso mo biso likolo peso bien licha caméra na bi loko caméra ça likolo c'est bon pour mon dire babaloki nga na télé pour na au cas où akoko anticiper nga na un avantage des avantages na télé après mon la brina côté na casquette pour la brina on a la zemi sikoyo akoko na casquette boy filima tete na nani ale kema biti to doser diso eleki na bakoti na voiture baleki retour ils ont pas ya faille ya fabiki na liyo makamuni ozola ya faille na se eloko te bakalenga des fois awa ma ya faille mais ezani nango non pas apesi commandement ya faille sala émission le bago za aleki na pototé émission ozo karanga za aleki na pototé muta filmer que on lumière ici on anda même nanda kwana les miens faut de répéter vers le bien filmé nga a filmé vers yoga jusqu'à la parole est na poto na l'équité nga ba leki nga bazana kin atangi ba collège olé dané na soki na Angola dirigé par la brine émission na poto na mutu te so botanga ba kombo na bino moko par rapport à émission salaki par rapport à émission à salaki ya sali réponse so on bo bima ba kombo na bino yo ba maxi boye bino yo ba bengisa bino comprendre pour ezali ngai des ministres maxi tout ça qui contre to ni attendre l'émission na leki maxi leki na benito ko pas le kaki biso tout to remis contre la bona EV a sali vidéo na a posté bon émission mais au moni c'est né vino boxi ya fa lo bisa en sauter on doit ga sima ya fa lo bisa en sauter na benga ya fa rien na benga ya fa wa manga sauter na utilisé vraiment boya sage na bive nani dasho fils de l'homme na bi ya fazo manga ta na lingi kaka na zo na relation to ki ndako na yo sonné to to koti kaka to ki bito sonné boye ya fa mona kanda wala nya tinga na émission na awo so tinga ta na bi ya fa na ka leki no na mwana na uza président ya fa limbisa ya donc na zo nga na battre ka kimi wana tout ça ka bien kaka pour nazo yeba eloko ndi nzamba tsaka eloko ayebi papa ya de sobisi abi na pati kingunza abi afa waza leki nayo bozon ne bozaki oh faut émission fait lungwa ndi isara ki bon émission fait lungwa de tsala bongo na to bon nouveau na to bongo mi bien to mo vieux bien bébé oh na tala muko musuzo alungu anda kuona folungu anda kuona nini onda kuyo commissaire par rapport à belé na boye na ko kati wana kuyo lumière azo azali ko te aza pa ya ndekone ya mwasi siko ya tire loko comme loko e opesé na bija fait chose opesé ya pomte mais nga lingi ozala a pona respect na yo cousin mon pays wana on a mon première fois Guy oh mais binga kina la bi mo so mo kina ye bona boy ya binga bi ta ya fa ngalungwa me ya bi ame fa lungwa kaka ngo obia lungwa fe mbongo te pas lungwa kuna caution te pas lungwa faut ça caution pour na chambre faut ya 350 700 ya caution mais awa na limite to obundana surtout ko kite limite simba boy et puis to ko bela na suka na je m'excuse na suka nango esenga fois bimaka akibondi na chambre on a ce qu'on dit makengo mutazo ikopa bondi ona ake bondi muta déménager qui amisi aina car akibondi ona papa ya fa na bike ya fa mais faut non mona kayoka abane ko yene bandi mais tellement façon nga kuna tsuko espace nanga nzoba so ba tsuko bien nani na yoka ya fa ya zonga na comme la ville Miki so bingi ya fa na zo le kanda uti na uzanda uti na zana kupele zonga osalawa nzo wasa zonga nae na bano ko sala enquête suna kivi kuna na wasa bakite seba tete kutu waso benga nene abinguna benga bo to saba jata bona
faya zonga ava zonga abane ko kino malem azokino na kitika na bana mukolo mususu nani ye présent agotika na bana mwasi lungwe wana ake Bruxelles pas mobile mususu ya fa kitika na bana ndako wana ndo soma ba passeport il paraît jamais à ces 3 jours kuna na Bruxelles soki aleki na otanga na commune adresse akipa mobile mususu à Bruxelles mikolo ka va jana kufa ava kufa jana tikali na bana na atika na bana na tia faida obenga una kitika na mwana bébé te ona mwana botami na te ona mwana botami na te wana jana na bondi jana yotika na bana aketa na bana kuna na ndako wana wa mwana botami te minga biya fa ya komi na mbali mususu kati mbali wana azwa bana na atika na bangote so kisa passeport o te ma on passeport na Bruxelles te ake kuna pa mbali mususu na ba mono ba ibi pa mbali mususu mamono so ba ibi on so ka meki na ko yana kuna ba adresse basta makano bongo ayeko zonga ninga comme l'habitude zemi bana kupusa na ya fazo ke kaka agetika na bana moi sa boti ya fabi ngona agetika na bana ngapo moi sa boti zemi ya yote wa reso pese to ponna ye fay zemi ya yote ya mbali mususu ba bengana pona mbali wana moi sa boti mais soki mo mbali ngalinga ki moi sango bien mettre na bana na yo aka pesa comme le papa te kina boni ya bana ngate biso na 2 minutes ko to kona biso ba cible to tumika boye bazoko benga yao to mbele ko ba cible ya fa kitika na bana ko buta yiso ya fa atika na bana akomi ko lambela na bana ngokuna alambela la buni biloka supu bakina ko tigela ka ye mobile ngo achaki zemi azane kuna il s'en fout donc yo moi ça boti mais zem na yote moi na yote mais yo ke tika be wose na bana wo tika ndoko za yo to bete mais zemi wona za na pita za yo te ya fai akia uzunga pe mo musuna obenga boye ya fai komi ya fai za na kote ba mo na comme la vie ngate lekina ngate ngala comme la vie ngate ba mo na comme la ville abiyete mukomusu bena benga ya fai na train nazuka ngongo ya dessin animé ya fa obi azana train abi ya fai train ko cha musique peut-être pour les journées mo ya France surtout référé mo na France peut-être musique mo mais dessin animé te ndoki za ndako bana bazuka dessin animé ya fa komuki ma téléphone ba le anda ba ye ba uti Afrique ba ye ba mo na ya fai comme ko c'est le réseau et bien té na poto réseau ya bien té ana charge té ti bazonga po nini kozonga na ekuna ba coffret pona ya Sony na miso bato nyonso bazoka moto ba ko lika mango Mélanie Malenga motema parigo ou sa perona to ba okana Jennifer Azonga na Rita Ponda balela ba na pas même to ba bita musu ya fa ko zonga te ya fa bi en tout cas moi ça donc ba moi ça no zonga bo mangako ba conseil partout ya fa ya zonga ndakwana c'est là où ya fa ya comment ko éviter so ngai mon azongiti on ko éviter ngasiko tomu ya fa zo bomba mais azongi kuna avazonga kuna ba sango moko ba ekota kuna ndakona ba seraki ba purifier ndako ba ko boka ba sang ba ko purifier ndako ba sango ba kote kuna ndako ba tumu ba lo ba sango ba ki ko boka ba mai po yel bikino moi si yo azongi singa boye parce que na papa bana pesa uzanga yo silonye mais avazonga ko banga te basango bazo baye ko boka déjà ba mai pona basabi kilega ponde ya bota kina voilà ko banga eloko ça manango te
Maman zo ba yebi ngo ba kota no boka ba mai kuna ndako wana. Où est-ce que y a FC bino? Mais nazo so vérité ba makati. Ya fa yo assurance. Ah, le ba préféré déjà chambre ngo. Ba sang ba ko be ba béni le ba neti buzo ba sa ki don ndako ngo voilà bona boy. Nyo se limisa mi. Et limisa mi ngo donc c'est bon. Donc on a ko la na e. Te mettre on te ba pesier le ko la chambre ngo mpanzi. Mais à condition papa moi na ye abano matana ndako bano ya wana. Ah. Mais ça contrat. Kwa peka ba sang ba bay. Te condition tu commences à pesa ki mon président Jani. Ke papa moi na bano matricolo inda. Papa moi na ngai ona boti oyo abano matana ndako yo yo za lo wa lobate. Auta moi na ndako akoza libanda te. Wa oseli ko ya lingi na ndako. Ah. Ya fa andima konsona abombela biso. Donc veut ba yiso chambre mona la priorité. Chambre moté. Avant la chambre bana. Chambre bana. Donc tu vas pas revoir par la ligne. Akoya sema kama na yenu stuana. Contrat. Ya fay andimi. Mais tant bazo musaki azonga kuna. Est-ce que ngama déménager qui nto déménager qui ezaki amisi. Wapi? Amisi ko? Yimto zoki na bondi. Yimto zoki na bondi bilamba kutu kuna. Mais balobi que no ya fa zanga mo afuta ndako. Est-ce que la benga? Amis, il fait faillite comme la ville. Voilà. Et solo. Ouais. Mais nous, on va quitter les. Mais qu'est-ce qu'il fera former, Bino? Voilà, c'est ça le problème. Mais il y a Miss, Azan Dagout. Azan Dagout, avant d'à à Evie Sisen. Ah, Dagout. Bon, tant que moi, je dis, Jani Azangi, peut se vendre. On a bien. Il se le pour pas le dire pendant l'autre. Comment réflexion bateau banda do na comprendre au moins sur place bateau ba participer na kama mabe wa fai au moment kuna obsaki nani pourtant ya Saint-Denis c'est moi na obsaki do na boy na ba mi so benga ya na 6h na 7h à zonda de solution yo déménager ma bête mais on dit nani qui n'a déménager ya fai papi muzi abena papi muzi aboya habité ina simbate. Après, Amis a demandé car bon, Amis peut faire d'été à Hollanda V. Mais pas dans là, à 50 points. Pour la bonne idée de ma côté, pour la bonne idée Yves Bambanité, et bah ça va voiture, va déménager. À 10 points à zone na kwana. Il faut que qui m'abattu. Il n'a qu'une bague bien ba ozoité. Et mon mawazo bien appelé ça rapport à moi na Andi, fond minéval, babinga qui n'a rien ah, mais il faut que bien être ozoité. Moi na ko fo a sa examen état tout ça ndeni ah zana ko benga fay na benga fay ya fay ya maratin so ya mbio se ka sana ndakuti to ko sona ya fay insema va kufa to na ndaku to na ndaku to ile to ngai mete gigi kota to na rabi mbiamana na sena na karumbi amana na ndako to vani bo dimanche o inseme ya va kufa ya fa yimo benga ya ni musala nita bina bino vidéo tant ayana musala pause ah kina ah nini go na présent pour nous sanga boko ina ba oseka ngai nebi ke so zonga na yo mais présent mona naka présent oseka bi akina na ya parce que Claudia na passé Claudia abi Claudia na ole fufua na yo ne sa ba jene na passé Giko na passé Rabin Biamana na sena Karum Biamana ba na vidéo wa image avant inzema kufa et avant un an c'est na biso moko nana oli misampa na na sec ayotaki ndoto le 7 mars ezaka l'anniversaire à serre na biso entre les sites le 7 mars ayotaki ndoto moko ya bienté atendo tuzo ngana kufi na ndako l'étage ndako mo étage na kufi c'est na biso nana aza na le sec ala na ngao kwa ngai ayotaki ndoto na ngai na kufi ah abi poza ndeni po c'est on en a pas janalo sala ya suka ezaki na c'est na ba centre commercial wa parce que c'est na ba pembeni wana abeni présent ndeni ngana uti ndo mo ayipo na kinala ibisa kinala kinala uti ndo ma fasa me makasi parce que na uti ndo to mo kinala kufi mais na ndako le 7 mars là na bien présent le ben ngai abombeli na
il a couffé le 11. Ouais. Donc les 7, Ndoto Bimi. Les 11 Yakoufi. Les 11 Yakoufi. Donc, la révélation, mon sous, il faut tout partager à nous. Tant yo ki likambo, yo bengate, ko bombelinga. Mais nous sommes présents benga. Mais tu tout partager ensemble, ce président, ce qu'on entend on a Kofi. Tout à fait, mon pasteur. Et tout le monde selon que le président est comme au cas où tu continues à prier. Et voilà. Tout est le mon limon. Tout est le limon wana. Yangwana na c'est na nana na nozile sec ndoto yo moni ne et ça depuis que non akufaki na ndako. Donc ndoto on ezaki ne présent. Mais les solos oh ya bato yo tanga ki ba ndo bimana la brine ya ba comédien ve ndeko na biso ali sala na po Firenze lobi ke les solos artistes ko bato na suspense non ils a ba rimer ah ils a ba rimer yo po yoka ils a ba rimer parce que na pototé il a ba rimer parce que na ba bien ngana obeta masolo ya Jani on na maîtrisaka on a ko maîtriser tina okufa na poto durant ya 16 ans auto qui est na poto. Donc, comme en Afrique, ils ont alisala ba po, ba sise kasongo, ba Prince Chabani, a pas de bangonde. Prince Chabani to pese mbote. Voilà, donc aux hommes donc ba rimer, pourquoi? Ba ngana lo bakiango, pourquoi na kuta ita no kuta kanda ona mukola matanga ebimaka, et mana munoko nanga pourquoi? Parce que donc kuti ba rimer ba to lo balobana, tant mo sa finga be bisokuna likolo, ale ngape na logo tika ona na lancer pour na kitaka température wana. Ketoko. Donc c'était ça. Pour la photo, pour tout ça, 2 heures du temps. Donc, tout ça, la photo jaune, tout ça, l'émission à 2 heures du temps. Mais tu n'as pas de bimisa. Mais qu'est-ce que c'est que binot? Tu n'as pas de bimisa. Bimisa, ma caméra aux acquis. Non, merci. Non, na bimisa. Poto, ya musa, mulai, son na bimisa, mais toke 3 heures. Ah. Si tu yong, tout cas, tout cas. Merci d'avoir découvert tout le biso. Un grand merci à Chancel Mbemba de Médier. Merci pour tout, mon frère. Merci à Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté à Sylvie Baena. Merci à Fabrice Massamba de Mouta English Fada. Merci à Papi Matalata, Matos Miroir d'Angola. Merci à Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business. Merci à Maman Philbertine Samba pour notre conseil. Merci à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, partenaire officiel. Merci à Mandego tout vous connecté, branché à Sénat Maman Roi Bilamba d'Angola. Kéline Tsumbo, Ojebste Paris. Ado Porto, merci. Babingo, ma générateur de boules. Patrick Luboya. Salon Elbito Coiffure na Saint-Denis. Zamoko, Narata Saint-Denis. Salon qui toko bayambara tout bien. Très très gentil. Elbito Coiffure na Saint-Denis. Merci Nabino. Pour bon service TV, Bozana pour Nabiso. Elbito Coiffure na Katia Saint-Denis. Le Bisabino na Zénith Kalaming avec Pasteur Mike Kalamba. Il bosse à place. Bandeko bo benga pour na pasteur Mike Kalamba to suma batiki wapi OK na FNAC bo suma batiki na FNAC pour na concert à Fabregas bo ki na FNAC ya Ans Luzul bo ki na FNAC ya Serre Deborah Lukalu bo ki na FNAC place pa billet zoteka pour soutenir ba artiste na biso oyo ba juba date na ba Europe pour na sala biso plaisir to la photo mo to bombela ki yo na émission lelo ya bo ON Multiservice, Organisation Ngozulu. Après 10 ans, ils ont la banquette. À partir de 10h40, il y a Fazaki qui appelle Namout, papi bouzi. Tout est bien. Il y a fait la bouille à la amona. Donc, Nassima la bouille, c'est que l'homme est Nassima wana. Bon, PCB résultat incomplet. Hémorragie matin na mutu, deux phrases, il compte monter dans cette montée. C'est pas grave. On est physique, mais spiritualité. Tu comprends un jour, maman le boue. Vrai ou faux ange, Jennifer Akangai na la brine na. Akanga bon. Déjà. C'est solo. Ouais. Makambolobi. Akanga bon. Bazala ba otat, ba ko loba un jour. Et puis ange na la brine ba fondate. Ba fondate, yemo be ange ngo so ayebagité. À côté na faux pult.
soki ya mano komi yebate akoti na faux poule mpona mwasi no oyebi ete mwasi aza mwasi ya mystique okoka ete ovanda te so bokovanda bon soki c'est le moment yo mpe kuna mwasi ngo abenganaki yo bon soki lokola moto no mpeshe bino ake na ete kasi soki bovanda bino soki bien bosala anniversaire na ndako wana ya faya bopesi ya faya bana bana na ndako pana nga tofana na bana bino na anniversaire na ndako wana bolesa ya faya ma ya miso bopesi bana aya na ngo pana nga na ndako pona bino bosala anniversaire quelle souffrance ya faya mon et kozoka ngo mayango wana yango zo mona ba tension na ekitaki et toucher ba rein na suka nango na ninga gangaki parce que tozala ba ave tout temps ana biso ba ave tout temps on sait ezaka pembeni yango ya fayi akufaki akriaki bon mais bayebi tant akriaki amonaki nini iye bayebi na mwasi mba bayebi mais moi ngana yebi ka kino tant ya fayi okufa bayaki na appel na mutu na 10h40 na on préciser bien Papi Bouz aza vivant surtout to na banquette bana so baba sunga to na banquette porter plainte à partir de 6 mois na service spéciaux to comprendre ne ya fayi akufaki. Merci na passage na yo. To retenir ni na passage na. Bo retenir kino liti zo continuer. Ngani naza boya nazali menacé fui bango pour nani par rapport kino makambo zo le kao. Donc ngasu na tika na menacé. Non menacé. Barime moi si wana otinda batu ezal. Et puis me créer na auto tando deux fois na betela nguto Bob Zatara. Na betongo Bob Zatara, na betongo Mvuluzi, quand on va fêter. Na bisi na loti ndoto deux fois, na butu ya mercredi. Bakalinga na deux personnes d'abord, après na lamuki, na mona za mbeto. Na la susu, na mona bakalinga na trois personnes. Na lali, na lamuki. Et tant que na lion pataki émission moboué, amuna aloba kino, tala kinal tambola boué. Ngai 2 minutes. Kade ngai 2 minutes kade na maxi tout ça en danger c'est no bango mais ngai et l'on a sala lundi na kede d'abord on a salé main courante na mbila et ngai moko abostana te nanga na mosi nanga to sala to funda to porter plainte par rapport au ninga filmer ngai afingina bana ngai. On a une image au Laxanambila. Voilà, tu as une image en haut. On a fini avec eux. Ouais, comment on a dit que nous bref, nous collons. Nous la sommes sur côté. Mais c'est bien que personne n'a monté image ou ana, ma personne n'a monté. Abosane qui nous a ça non. Parce que bisomoto que pense biso na li conseil monté. Mutabe ngate passé tant de fois on souffre bon non bon hypocrite. Ton affaire sur bozo mona boba amos mabe bozo benga min Afrique affaire moi ça moi mabe mais le lot confi comme c'est bien bobo le banda bo le ba funa ndako wana na bi bozo ça bo pour remplacer ya faille bon OK bima na mona moi sur wana na bien je connais moi ça na finga ngana nzoto mama na nga finga ngana moi na bana ngai mais bande comme ça théâtre bozo ba hypocrite les bozo lela bozo linga bon masqué li waya fay makina ko faki yemoko mo yo ba sala soki ba ko sunga bazali ba pesa 6 millions ba pesa 6 millions ne lamba kaka ya fay ko felaki na ka maka wana de remercie votre clôturer en tout cas merci Mikene mana passage pour ngamo de attention et ça bien été mais en tout cas groupe Jani Faizo continue Ndeko ya Congo esengali koyebake chaîne YouTube Fifi Miss Yolo Mama Ministre oyo ezali kokumbama na Fifi Miss Yolo la meilleure danseuse de sa génération azali kosenga na bato nyonso ba s'abonner ebele na YouTube na ye oyo ezali na programme ya kitoko surtout que bazali na émission moko oyo esalaka makambo ya bilubu kolakisa bino ndenge ni balambaka oyo ezali kosalema pa ye moko Miss Yolo vrai chérie depuis tongo alamba
lamba akomema yo poto yekola kolamba po awa repas nde repas recette nde recette pe lisusu bazali na programme ya cinéma Gosen cinéma na bagad oyo bobanda kotala awa donc soko s'abonner okozala diverti na nyonso même ba oyo bazana besoin bakoma acteur ya kotourner cinéma oyo bakoki kobenga na numéro ya téléphone bozali komona okanisa suki bango Association des danseuses internationales de la rumba congolaise à dire Asbel oyo ezali kokumbama na Fifi Miss Yolo mama ministre oyo bazali kobengisa ba danseuse tout na ba chorégraphe ezala obinaka to obinaka lisusu te yaka kosadere na Adirk Asbel association na bino pona koluka ndenge nini ya kobunda pote l'état congolais a reconnaître bino siège na yango ezali awa na ville province ya Kinshasa na Yolo na commune à Kalam. Non, c'est trop fort. Et là,